eniste. Mais lelo, maman Rebecca a koufi. Bison tokomi kosala matalana na matanga ya maman Rebecca. Mais on a toujours qu'un salama, on peut sa fausse Enis. Enis olingi fille à matalana. Dans yo sali matalana te, au moins c'est comme si fille sukiwana. Matalana yawe memi tamara na suka, succès sili. Enis non peut via matalana, sika via matalana. Tu veux dire que oyemba kabanze mezwaka. Au moins la chabani na via matalana, au moins la été. Au moins la là au moins la matalana, au moins la été. Ce que yo lingi via matalana pourquoi? Peli kona wa okufeli mama téléphone yo ekita na CD. Wana so bolande la ba j'aime, olande la ba abonné, so ba komi na niveau ni. Ah maman, oh kufa za maman wa boti o memi 9 mois. Maman va changer a été. Na kia bon esili. Faut profiter, oh lela. Mais yo ka foncer na TikTok, na YouTube, na Instagram, maman. Donc succès na yo. Et ça na si maman na bino ou quoi? Parce que maman c'est comme ça c'est pelano na liwa maman na yo. Oh lele bien té. Oh lele na matalana. Peli ko na ngo, o to bimisa nzembo ya yaya na nga awa. Pas même 2 semaines, maman Rebecca koufi. Dans ce total bien Enis, succès na yo, faut to la de la mo pièce ensemble. O bomi maman, pour na succès. On a là Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, kakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mina bajelo, kakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne want pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Bonjour, MDG TV, mafuta ya sika. Vous allez nous grand dame avec un grand chacun à cadre actualité bandeko babolingo. Et que zongi karandenge na episaki bino ke mboto après liwa ya maman na biso, maman ya sœur na biso Enis Manyanga, maman Rebecca et kapinga maman Koufi a tiki biso il y a quelques jours ou encore plus ou moins 2 semaines passées ba kondié pe déjà. Et makele le tamboli Enis ale maman, Enis abomi maman et Enis pour na succès. Moi ça parmi bato basala ba vidéo ka ne botu koyoka e azako pelisa monoko koloba bi lorbiche et on irait azaki témoin azana ba preuve. Alors et ça là qui passe et puis ça qui m'a bé makasi de bandeko grand frère et sœur Enis plus que cause du go replace. Grand frère et sœur Enis, grand frère na o prophète bazala na souvent batu bayebi na zaku na image moko ya mais non ça émission na ba condition moko je me sens pas très bien mais bon l'essentiel message les gars et image na joie qui vous dans ça qui attention te lumière et banoko beta yango donc moi na ça autre mais ça te bandeko beau permettre ngai je sais que ça fait bizarre des fois. Et l'image sur les arbres vraiment qui t'ont minité, c'est la monter. Mais sinon, tout le bas quand même. Grand frère, il y a sœur Enis Manyanga, on va te belé baébier. Certainement, même Azala manager, je crois. Ouais, parce qu'accompagner Keming, Bazala souvent, Azora aller devant Ming na Mambo Enis. Et il paraîtrait, bon, Naokaika qui sert Enis à Kansi moi à moi. Après avoir vérifié na quelques sources na ngai na bandeko o bana Congo ba expliquer nga boy ba lobi na nga bon na yoka ki sert Enis akangisi mwa mwasi ba kateli 10 ans fio ba kateli 10 ans en prison et wana ndeto yoki na ba to belé ba sali ba émission sert Enis akangisi ba kateli 10 ans pour la diffamation ndenge ayaki ko Kolobakeni sabomi maman na ye likola succès tout ça. Et ndeko moko expliquer ngai alobi ke moto a porté plainte ezali grand frère ya Enis.
et eloko nini eleki ntango procureur je crois ezala procureur moto azwaki plainte mbula matadi moto aleto azwi plainte je crois procureur atali kombo aye koréaliser que cette fille aza na baplainte ebele oyo baenis baporte eza soki 6e ou 7e et baplainte yango ezaka ya baforme moko ya bainsulte et ya s'acharnaka na bato so baperdre baêtre cher asalaki yango iparaîtrait epai ya kokonzoni ntango Jemima akufelaki mama na ye ayaki mpe kofinga Jemima alobi ke Jemima alekisi mama na ye bandeko toli tosolola moke tosala mo analyse ba émission oyo nde tosalaka boye ezala mpe une façon ya koéduke masse ok et lelo bandeko nanga likambo na buzz to mpe visibilité c'est compliqué avec les Congolais. Il y a de ces Congolais qui croient pour na kozwa babengango nini et notoriété na ba réseaux sociaux il faut se retrouver na buzoba et buzoba yango ya ba kofingaka kosacharnaka na bato gratuitement et so nettement eloko moko boye yo il faut ya ofinga osala neti siko ofinga il faut finga bato bayebani bato bayebani bato yo soko tangi kombo na mutu nyonso nga chaoka ndesko yo pe bato bako chaoka bato bako yeba yo moi c'est comme un bijou personnellement na ebiete ne o mona ba imaginer na mambo serenis bo bato balobi ke no azala déjà bandaka na YouTube na TikTok et aba je na ye musane ka yango façon na ye ya ko jouer la attraction to pe ko attirer attention à bato boye faut finga tout ça ko lobela bato eza pasi ezali mawa et Congolais na habité et le bas de comment absent Congolais tambola na sima mabe tango yo zo sala combo et to zo so autorité baisse tout ce que vous voulez na ndenge ya mabe il y a ba insulte par exemple ou encore il y a ezana nous cacher ya malamu te ezana nos réputation ya malamu te parce que réputation et ndeza la valeur ya moto tant yo mal répété et ba opé so valeur de oye bana lo la film boye ya moto e katana singa akata singa moto e sala raté et ou encore mobali moko bref c'est compliqué bon na ba éducation pe éducation pe contrat ba mambo nyonso ouais parce que moto mo aza bien éduqué a ko koma ba niveau ya ba lolenge ya boyete soki enisa lekisi mama na ye ata soki ezali ya solo est-ce que c'est de la sorte que nde il faut koya kolobela likambo yango et en plus ozo marteler ozo beta sete pendant bana ba prévité siko plus grave ozala na Congo ozala na Kinshasa siko lelo batio maboko et komi famille komi kolela c'est remis oza moi mosali nzambe tiana c'est parce que famille na ye bazo singa ba pardon apparemment basi asi à côté prison oui parce que enga alandi émission ka au courant semaine oyo que basi bakangi batie déjà maboko ake déjà boloko et il paraîtrait bakangi bakatelier 10 ans n'habité 10 ans certainement na ba plainte batron susu pour ce ezaka rapport à lobi que Inès abomi maman na ebo oui effectivement ils ont infraction à niveau à l'état diffamation bakangi la ngo mais 10 ans parce que lobi que Inès abomi maman na e c'est quand même trop. Et avant qu'il n'ait pas na Serenis, parce que tout ça analyse, avant qu'il n'ait pas na Serenis, dans le bakara na ba ndeko misusu, ou peut-être bazana nzela o, parce qu'il n'y a pas qu'elle, basé belé, et belé penza. O ba na plus loin ko finga ba infirmité ya batu, et na maman mo za TikTok comme maman Mimi. Maman na yemba nika banzemba onzambe. Azatala na 600 na plus de 1 million d'abonnés. Fallait pour Kabela kaye vélo et y a handicap et fi moko ya afinga ye fi wana za Angola lobi il faut que maman Mimi wana asala collage nzembo fali pour papa fali akabele vélo parce que maman Mimi on chrétienne ya yemba nika banzembo nzambe alobi banzembo nzambe oya yemba ba lor mon et autres batika ko sombele vélo te fali muta sombele vélo il faut kaka sa collage sa pipi
Sinon te ya roboto le velo ana otambola makolo et puis likolo na ngo bandeko afinga loba mangala mwa makasi boko supporter te boko kokate na matoyi na bino wana zo finga muto na infirmité. C'est ça les Congolais na yeba raté so eza problème nini et puis muto zo finga bon asali yo eloko te. Na loba na batinyo so baza na nzela oyo parce que baza ebele tota mususu yo pe ozo luka o emprunter ba voix o ko sala combo oza obligé karaté ya okota na bozoba. Tout le monde na lobango aza na quelque chose. Talent oza nango valoriser yango. Valoriser yango au mona ke bat ba ochaoka. Succès et pesa mela nango pe mutu nyonso te. Ebele pe baluka bazala na succès esimba nango te. Eza mambo nzambe. Bondela peut-être nzambe orienté yo. Aibiselo nita mususu sa na vie. So lingi baye bayo balobela kayo. Ya kokende kofinga bato eza likanisi ya malamu te parce que risque eza osuka ka boy tam soza na poto koloba ke non na poto bakokanganga te poto eya pe na ba réalité na mosusu bakongolais poto kipande makambo te diffamation même en Europe bakangela yango po biso peut-être ba congolais to kipa makambo te kofunda la justice eza penza lolenge na bisote culture na bisote kofunda na justice ya mindele bisoto mesana wa Congo yebi ke so yo funda siko ka siko batindi basolo bayeba lokotio na poto singa ba procédure na ba misusu non seulement ça na ba poto bandeko babeta pe bato to yebi mikolo uto lika wota kobeta erawa basala pe bato bakanai banko ba mamboze bele bref na mkuse za la tapo na kobeta te to pona kofunda na justice te eza lolenge ya malamu te. Donc si je peux conseiller, et c'est pas bien, c'est pas bon. Qu'on s'acharne na bateau gratuitement. Okoyoka likambo, ne biso ezalara, toyoka ki to sali analyse, ezande mususu, eza connotation mususu, mais oyo ko s'acharne obani ko finga wana ekomaka mususu. Et lelo batio maboko okomi kolela. Famille komi olela ba komo senga pardon, pardon balobi Enis atiela bango na se. Quant à la sœur Enis, ce qui succès naï, ezali ya nzambe. C'est vrai, ça fait mal, hein. Atanga onde nazolo baboye, so ezala kinga, nangana yo kaka pasi. Nangana yo kapasi. Eke, na koeli likambu, maramo batbaye kwa kizengai, pendant que naïbi na likambu te, osanga pasi. Bien que naza mosela nzambe. Succès à sœur Enis. État mosala ya nzambe soki ye azo se sentir pardon comment on dit soki azo ko se reprocher na ene eloko te conscience na ye eza nango pire ayezo aza reprocher elo mo te zo reprocher que non oye abomi mama to nini c'est normal et ça l'a passé mais étant servante de Dieu humainement parlant oui c'est vrai et ça l'a passé. S'il faut peut-être interpeller la fille, je suis d'accord. Et ça peut les soumoter. Pour interpeller, oui, mais pour que les à niveau étant servante de Dieu, c'est pas biblique. Et pourtant, vous ne connaissez pas la Bible. Moi, je parle de la Bible, ok? Na sali part des choses. Na lobeli humainement. Étant battu, c'est normal. Akoyoka pasi, et s'il faut pas interpeller ndeko, ils appellent les sous-motés pour interpeller ndeko motu. Na l'état pour na mabe songolo, juste peut-être pour na corriger to robende matoyi. Mais kokangisa motu, parce qu'à fingi yondo qui par exemple, et pourtant yosa servante de Dieu, eza biblique te. Parce que au contraire, na Bible, basali na nzambe babengami na nzela wana, je sais pas si je me fais comprendre. Il est écrit bakofinga bino, bakokosela bino makambo na kombo na ngai, bakoloba nyonso ya mabe epa na bino pona tina na ngai, mais bo garder silence. Ngande na justifier bino na peut-être so na se faire comprendre. Yesu alobaki soki nga nzeta mobeso baosanga bongo bino nzeta kokauka. Ba traita Jésus de tout. Nini ba lobate. Kombo ni ba benga ete.
nini bafinga ete balobaka ke azosala ba miracle na ye na puissance des démons. Tout temps la Bible est bien haut. Nulle part Yesu akanisa moto. Pareil avec les disciples. Nulle part na Bible to mona o Eli et autres bazala kutu batu bayeba na ba roi. Ba disciples et autres bakangisi moto po moto na lobi ke non, bango basimba kisito, bango bazala misala mabeto, bango baza boto, bango baza boye. Et pourtant ba fingama Paul a oloba toujours se rendre serviteur de Dieu même dans la mauvaise réputation. Ce qui veut dire moto tanga ndimeli Yesu. Parmi Babylore, il faut tirer la moto, il faut y baquer. Même réputation na yo est danger. Ah oui. Ah oui. C'est inévitable ba kosilo makambo. C'est inévitable ba finga yo. Et réaction, attitude, façon na yo, ya ko digérer, ya ko réagir vis-à-vis les kambo on peut et ko déterminer qui tu es réellement. Ce que vous avez nzambe, tout ce que vous avez nzambe toté. C'est biblique. Ko finga mapona kombo Yesu c'est biblique. Donc, nga nakoki peut-être ko funa muto na justice pour amelinga mbongo parce que c'est pas un péché. Mais pour alobi ke nazandoki. Na prière pour na muto abiki alobi ke neza magito kisi. Na ye funda ye non. Et ko sala nga pas c'est un muto oui. Oh na kufeli muto balobi ke nga muto na lié pour na succès. Nazoyemba to na osela nzambe na banenge moko boye batu babetelinga maboko batu bayebinga kande sere nisi bon azwi ngolu to wanga na ngote azwi grâce ana succès azo cartonner et du coup mutu moko ayeno yonde muto bomi to yonde muto sali boye pona succès et ça nga passe bien sûr na on y a ngote mais na yende tina niveau kanisa mutu wana non ça je ne le ferai pas. Par rapport à la Bible, nazolobe la Bible bandeko. Donc ce rôle mot contredire, tu dois me contredire par rapport à la parole de Dieu. Oui, parce que bato belé ba zayara mbangu na kokoma bikomela mwanza na ba commentaire et pourtant bazo maîtriser Bible té. Tout ça la analyse, surtout mambo zo concerné ba sel nzambe, tout ça la analyse par rapport à ce que la Bible dit, OK? Et non par rapport à bomoto. Na ki bomoto c'est normal okokangisa moto to okokangisa moto oui. Mais, bibliquement parlant, la Bible ne nous permet pas. Et puis, au contraire, il est écrit, laissez agir la colère. À moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est normal, aux ala toucher des si, aux capacity. Mais, c'est la fin qui va finir les contestations de la Bible Zoloba. Et na loba ina bino hier que après liwa mama Enis yoka ya modèle tout na kombo ndeko bomoni mamba concert a ndongo awa balobi ke non aza mama na ye bon bien que ba défenseur bazanga la karaté na moni ndeko mona ba commentaire a lobby ba manager to pe ba kolo contrat na eza pe droit na bango so balobi pe ba changer na bango date teza bango o meza li gamo matanga te et là ça m'a marati so yi muto ana souci et que bino bolinge lo na bino et réussir. Et vous ne pouvez que faire ce qu'elle demande. Bon, si vous avez un souci, vous n'avez pas de motif. Vous pouvez tenir un concert et vous pouvez bien. Donc, moi, je crois que c'est réfléchir, dire de telles choses. Ah oui, hein. Pour Batongo, et ça a été souci, et ça bêta. Et ça la bien, této. Non. Il faut, et là, les camarades, va bénéficier, va se la paix. Que nos concerts, on va bien. Va suivre un bon, on a bango, on l'équipe malam. Mais si vous considérez ça boring, kunato, mouton, et pour y embazana, attitude à bien, bas souci, quelque part, après, vous avez bien dit. Donc, généralement, to mega kolobela par rapport à la situation, to la réalité, on doit koutani nango, elle a perdu sa maman. Il n'y a même pas ceux qui un mois, on a lobby un mois. Donc, si tu comme un concert, quoi, espace n'était pas plus ou moins un mois, kaka. Ceux qui 5 semaines, attendez, je sais pas trop, mais bah, ton support, on est normal. Bon, de toute façon, chacun a sa façon de voir les choses. Hein? Et on a une analyse par rapport à la façon dont on a la macambo. C'est un peu tôt. Et c'est trop tôt, si je peux dire. Il faut quand même changer d'être tôt pour repousser. Mais on va considérer que les ongi. Et les lois bijou à Boloko, il y a 10 ans de prison pour alobi que Eni Sumutali et maman nae, succès na Esaïe, Kola Sunga Biso.
Après cet exemple à lobby, Tamar Azar Pilelo. Et Nzambeka Souma Biso. Bah, succès à 2 ans. Effectivement, Lelo, on ne parle plus de Tamar. Hein. Donc, c'est que prophétie, il y a Sikaten des aïe à solo. Parce que l'obagi n'a zomono na milinga. Ozoli moi. Batba oluko ba omona ote. Alors, quant à moi, mon nom Balassima, sinon merci. Des bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafouta Yasika. Commentez, likez. Si vous avez des suggestions, beaucoup de commentaires. Et ça l'ara bien. Permettra tant de yépe. To le bel yango. Par rapport à l'opinion Nabino. Et bon partager. Et bah émission Nabiso. Et ça, mon quoi soutien Nabino. Mon salut tous ça la beau liker. Sinon, merci, je vous aime, de bonnes choses. Au revoir. Bye. Obomi mama pour le succès. Enis nzamba olimbi sote. C'est Enis koto yoka nga pour mon ami yoka. Et belé à TikTok de baki mama oboti c'est Enis stage. Mais lelo mama Rebecca akufi. Biso tokomi kosala matalana na matanga ya mama Rebecca. Mais on nous soso ke salama na pesa force Enis. Enis olingi vie ya matalana. D'ailleurs so sali matalana de c'est comme si film est suki wana. Matalana yawe memi Tamara na suka. Succès sili. Enis no peso via matalana. Sika via matalana. Debi deke oyemba kabanze mwezuaka. Omona ga shabani na via matalana. Omona ga ete. Omona ga la umona na matalana. Omona ga ete. Siko yo lingi via matalana pourquoi? Peli kona wa okufeni mama telefone yo ekita na CD. Wana sopola ndela ba jeune. On a de la babonne, ça va commis le niveau ni. Ah maman, oh couffre ça maman a bottu, mais 9 mois. Maman m'a changé à aider. N'a qu'à bon sili. Faut profiter, oh léla. Mais yo ka composer na TikTok, na YouTube, na Instagram, maman. Donc succès na yo. Et ça na si maman na bino ou quoi? Parce que maman c'est comme ça c'est belano na liwa maman na yo. Oh lélé bien té. Oh lélé na matalana. Peli ko na ngo. Auto bimsanze wa yaya na nga awa. Pas même 2 semaines, maman Rebecca koufi. Dans ce total bien Enis, succès na yo, photo la de la mo pièce ensemble. Obomi maman pour la succès. On a la Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo. MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.